Sonamokilioyo, tosakolampe tosalana solo, wetezalina mokolomboko, mansoma bomba mimakomo nana. Awezali biso na mokilioyo, tosakolampe tosalana solo, wetezalina mokolomboko, mansoma bomba mimakomo nana.
innovation na tribune ya temple et koyokape ba programme na banzembo et pesamaki. Et voilà, mes chers amis, chers internautes, chers abonnés, balandi à émission les analyses spirituelles toye pour na kosala la bino moi synthèse ya Maïmaleka Kilobi et puis ko mekape lisusu ko répondre na ba photo moko bazali ko tindela ngai et puis ko lukape ko répondre bandeko oyo bazali ko répondre ngai ou bien ko réagir na ba émission to salaki oyo to lobelaki likambo ya porte ya pantalon na université ya Simon Kimbangu oyo ezali université ya biso ba Kimbangiste université ya tata Simon Kimbangu oyo ekotambwisa maka na mwana na biso leki na biso papa Tracy Kisolokele mingi ba répondre biso na ba émission na biso bon toyebite ezali manque ya maturité spirituelle ou bien ezali manque ya kozala connecté na makambo ya tata Nzambe parce que lingomba na biso ba tata ba mama boyebi yango ete mingi bakoti yango na katikati mingi pe bakoteli yango na banzela ebele mingi pe bazali na maîtrise ya doctrine na biso te alors biso baye toyekolaki lingomba biso baye tozwaki enseignement kimbongisme epai ya bamvola misatu. Nous avons l'obligation de défendre l'église na ba manière nyonso peu importe oyo yango ekokute biso mais tozali obligé ya ko défendre ba valeur na biso ya ko défendre mokonza bule tata Simon Kimbangu kiangani ya ko défendre pe maye ba papa bateyaki biso parce que tozalaki wana to consomaki yango to participaki et toyebi pe ndenge nini ba papa batelaki biso ba papa bayebaki ke lingomba na biso tokokoma na ba étape ebele mais ba avertisaki biso balakisaki pe biso ba signe ebele ndenge nini tokoki ko défendre likambo yango na ba circonstances nyonso oyo biso tokokomela ou bien oyo kokomela biso. Voilà ndenge tolobi émission na biso ya mokomo lelo tokolobela Maïmaleka ki dimanche tokosala synthèse na yango mibeko ezwamaki na mboka ya Nkamba toyoka nano makambo révérend pasteur oyo azali pasteur ya ville sainte ya Nkamba alobaki na tina ya makambo oyo papa utaki koloba mikolo mibale oyo elekaki c'est-à-dire mokolo ya dimanche oyo elekaki kuna na mokolo ya mardi papa alobaki makambo ebele et continuité ya makambo wana nde conclusion na yango eyaki kolobama dimanche tolanda nano message ya révérend pasteur ya ville sainte ya Nkamba oyo bango bakangaki na maemataye likambo ya défilé ezali mabina te biso bakimbangiste tobina catégorie très rapidement balancele biso ba décision oyo ezwamaki na tina ba mariage et là telina biso na ba mariage ezala pe commode confortable ba voile ya biyungulu te voile esengeli emonana vraiment que oui oyo ezali voile soki par exemple botiaki maboko ya biyungulu yo moto kolatisa mwasi prévoir cache-cœur oyo ekobomba nzoto wana nde peut-être toyokani bangonga na tango ya mariage ezala na mariage coutumier civil il faut ba cérémonie na biso to bandaka yango na ngonga ya malamu et tokokaki kolekisa 22h te avant 22h
makambo nyonso esili na banza biso nyonso tozali kolanda ba fille d'honneur ba garçon d'honneur ba pekisami na ba mariage na biso mariage na yo soki ba fille d'honneur to ba garçon d'honneur ba monani ko banda bino batu bobalani ba parents ba parrain na ba oyo bakoya ko binela bino bino nyonso nsima lingomba tango yango oyo etali kaka biso na nkamba te kasi bisika nyonso lingomba ekei lelo oyo. Merci batata ba mama touti kolanda mibeko miyeme zwami na tina ya makambo oyo matali défilé. Normalement église ezali ko procéder na kosala musala na yango. Ba décision ezwami oyo nyonso bakokanga ye azali kobina. Oyo nyonso bakokanga ye azali kosala makambo ya lolenge wana nde etumbu ekolanda. Ezali mabete kozwa décision ezali mabete parce que likambo oyo esi elobama mbala ebele bamikanda pe misusu esi ebima mbala ebele. Mais nous avons un problème. État qui est noir, état qui est moindo. Tous à la problème. L'ingomba ya tata Simo Kimbangu. Ce qui non lelo ezali coexister depuis 1921 parce que papa Simo Kimbangu azala qui déterminé. Bambo la misa topé bazala qui déterminé. Bakipa ki minyo côté, bakipa ki oyo nyoso bango babanda ki ko subirté. Mais net objectif ezala qui était l'ingomba et élément. To former ba jeune, to former ba nzambe, to former bato ya minene oyo bakotikala osimba lingomba oyo ba papa balegaki na ba sacrifice nyonso elelo lingomba ya tata Simo Kimbangu etelemi ezali ko tambola presque mokili mobimba à part ba salbalata oyo biso tozali ko constater oyo bazali na posa ya ko réduire ba valeur ya église kimbangiste na ba sale comportement oyo tozali komona na ba etandoike tozali komona yango bisika ya ndenge na ndenge pe ba sale comportement oyo pe lingomba ekomi kozwela yango ba mikano oyo pe lingomba ekomi kozwela yango ba mikano. Problème na biso ezali nini na ba décision oyo lingomba ezo. Problème na biso ba noir ezalaka suivi ya likambo oyo bino bozali kosala nini bozali kokanga. Décision oyo ezali ya mbala ya liboso te. Décision oyo ezali mbala ya liboso te. Ndenge toyoki balobeli wana na ba mariage ba fille d'honneur bakozala lisusu te et ba protocole nde bakobanda kosala mosala wana et ba protocole pe bazala bandimi parce que souvent na ba mariage belé bato bazwaka ba fille d'honneur na ba garçon d'honneur o bazali ba kimbangiste te. Mais tango ba assister na mariage ya un kimbangiste comportement na bango bato bakoloye bateki bato bazalaki ba kimbangiste te. Yango moni lingomba elobi na ba mariage ba garçon d'honneur na ba fille d'honneur bakozala lisusu te. Et lingomba pe ko procéder na mikano ya koloba ete 6 mois ya suspension. Mais to kosalela yango ndenge nini poto resi yango tozali kosenga na lingomba suivi ezala na makambo oyo ba pasteur babanda kolobela yango chaque dimanche et ezala pe likambo ya observation ya ba pasteur ba chef ya ba mouvement na ba service bayeba kolandela likambo oyo po kimia ekota na makambo oyo ya mabina. Et puis to luka lolenge nini tokoki ko effacer yango na mitu ya bato ete biso bakimbangiste tobinaka. Toko effacer yango na bizaleli ya malamu. Toko effacer yango na lolenge ya malamu ya biso bakimbangiste kobika. Toko effacer yango na ba comportement dine oyo ba papa balakisaki biso. Et à chaque fois tango tozali kosala
comportement digne oyo bapapa balakisaki biso nde bato bakocomprendre ete baoyo babandaki kosala bizaleli wana bazalaki bafaux kimbangiste, bazalaki bakimbangiste ya solo te. Et voilà, cette fois-ci bakimbangiste balakisi lolenge na bango ya malamu. Batata bamama toyebi ete likambo ya défilé ya boye oyo bapapa bainstauraki na kati ya Lingomba ezali très significatif. Ezali très significatif. Et puis bapapa bayebaki pe pourquoi basengaki na biso to bandaka kosala défilé oyo biso nyonso toyebi na kati na Lingomba na biso. Vraiment coup de chapeau na bakonzi ya Lingomba et coup de chapeau na mokonzi ya Boule Tata Simon Kimbangu Kiangani d'avoir ya kobeta sete na likambo oyo de manière farouche pour ete bakonzi ya Lingomba bazwa acte na yango. Awa totikali na likambo ya suivi, totikali na likambo ya suivi ndenge nini tokoresir poto installer ou bien to imposer décision ya mokonzi ya Boule Tata Simon Kimbangu Kiangani ezala applicable epa ya mutu nyonso, ezala banganga nzambe, ezala bakoko ya Papa Simon Kimbangu Kiangani to bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, bana ya bandeko na ye, ezala bandeko na ye, ezala meme biso bandimi. Ba décision ya mokonzi ya Boule Tata Simon Kimbangu ekoki kozala na ba exception te. C'est-à-dire biso il faut tolanda nde matambi ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, parce que Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kolanda matambi ya bamvoala, mais tozali na droit ya kolanda matambi ya mutu mususu nzinga to pembeni te, parce que batu bazali kolinga kodéformer likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu na lolenge ya basentima. Alors biso tozali baye toyekolaki Lingomba baye pe à chaque fois tolekisi tango na biso mingi na makambo ya Lingomba déjà kosambela Tata Simon Kimbangu tofingamaka, déjà kosambela bamvoala misato tofingamaka, déjà kosambela mokonzi ya Boule Tata Simon Kimbangu Kiangani tofingamaka. Alors kofingama na biso il faut toyeba ko défendre yango. Alors totika batu te baya kobimisa biso lokola bazoba na mafinga oyo batu bafingaka biso pour avoir kondima Tata Simon Kimbangu, kondima bamvoala misato, kondima mokonzi ya Boule Tata Simon Kimbangu Kiangani. Likambo ya Tata Simon Kimbangu ezali une intelligence oyo batu ya mokili bazali ko observer yango, oyo pe biso baye tozali na likambo yango. Il faut totia na mutu na biso ete likambo ya Tata Simon Kimbangu ezali nitendo te. Donc c'est-à-dire ezali likambo oyo batu ya mayele bazali koyekola yango, ezali likambo oyo banganga minene bazali koyekola yango, ezali likambo oyo meme batu na kisi bazali koyekola, bazali kotala likambo oyo ebandaki na Mandalala ekomi boye ti ezali kokende mokili mobimba. Likambo yango ezali likambo ya ndenge nini? C'est-à-dire likambo ya Tata Simon Kimbangu c'est une intelligence bien assise oyo batu ya mokili bazali ko observer biso, d'où tozali dans l'obligation ya koagir to kosala makambo pour batu bamona réellement ete oui effectivement ezali ba valeur oyo il faut to protéger yango, ezali ba valeur oyo il faut to mettre yango à la portée ya tout le monde, parce que l'humanité tout entière ndenge mikanda ezali koyebisa biso, ndenge pe ba message ya ba papa ezali koyebisa biso ete mokili mobimba bakoya epai na biso, mokili mobimba bakoya epai na biso na lolenge. Est-ce que biso bakimbangisa ces photos à la batu ya deux poids deux mesures? Mobeko ezali bato misusu bazali kotosa, bato misusu bazali kotosa te. Est-ce que lolenge wana nde biso tokoteya na mokili? Alors il faut to éviter bato ya sentiment bakamba biso to balidi biso na ba responsabilité ya kobatela Lingomba oyo bamvoala bamoneli pasi. Tata Simon Kimbangu bamoneli pasi, bakoko na biso pe bamoneli pasi.
Donc bato nyonso bazali bato ya sentiment bayeba déjà que sentiment na bango ekosuka kaka epai ya bato oyo bazali baconsommateur ya basentiment. Mais biso ba analyste spirituel mature na likambo ya Tata Simon Kimbangu, alors tokoki ko se laisser faire na basentiment ya bato mosusu te, ya koya ko changer histoire kokotisa makambo oyo ezangi mitu na makolo po Tata Simon Kimbangu azala ridiculiser. C'est-à-dire biso tozolandela makambo ya Tata Simon Kimbangu na ndenge ya bonzambe e mibeko oyo lingomba ekangi totikali na likambo ya suivi na yango ekozala ndenge ni e bambuta bosalela biso vraiment makasi pona kolandela suivi biso pe tokopesa bino maboko na nzela ya baitando ike tokopesa bino maboko na likambo etali likambo ya suivi ndenge tolobaka yango ete soki omoni ndoki belela parce que soki obeleli okodomine sur ye, mais soki obeleli te ye akodomine sur yo, et puis tango akoprocéder na kosala makambo mosusu yo koregrete. Yango moni biso tozali kobelela lokola bato oyo bamoni bandoki na kati ya lingomba. Tozali kobelela lokola bato oyo bamoni bandoki na kati ya lingomba. Bandoki ezali banani, bandoki ezali bato nyonso oyo bamemeli biso distraction spirituelle na kati ya lingomba. Bato nyonso oyo bamemeli biso ba comportement oyo ezali ko ridiculiser lingomba na biso. Bango wana biso tozali kobenga bango lokola bandoki. Et misala na bango tozali dans l'obligation ya kolakisa yango, peu importe oyo biso tokokutana na yango. Tango balobi kimbangisa bina kate, ozala na droit ya kobina te. Contrôler ba défilé na yo, contrôler ba tozali sima na bango ou bien liboso na bango bazali liboso na yo, de façon que okweya na motambo ya koloba te ete ba bibliaki yo po obanda kofinga, obanda koloba yo sali boye po na nini tokosala boye. Non, wana ezali ba intimidation spirituelle, donc ezala na esika te epai na biso ba analyse spirituelle. Donc voilà, batata ba maman tokuti kosala mwa synthèse ya moke na oyo elekaki lobi na nkamba. Tomoni ba décision lingomba ezwi e biso tokosala musala ya kosunga lingomba kolandela na ba paroisse. Toyebi ete ba ange bazali presque partout ba kolandela esika video ekomonana. O ngai mutuboye biso tokolobela yango, peu importe lolenge tokopesela yango ba analyse spirituelle etali biso te. Yonde ozali esika oyo yo ozali, soki ozali mondimi c'est respecter lingomba na ba norme na yango. Soki ozali na posa ba respecter yo, soki ozali mondimi il faut yeba ko se respecter, o respecter pe lingomba na libeko na yango. Donc tokoleka wana na oyo etali ba décision oyo lingomba ezwaki na tina ya makambo ya défilé ezali mabina te. Tokozwana no point moko tolingai toyebisa bino boye batata ba mama likambo oyo ya mabina biso tolobelaki yango. Tango tolobeli yango ndenge tolobaki na émission uti koleka tofingamaki bato ebele pe babengaki biso balobaki bakoki koloba ba vidéo na biso pe soki botali bokomona ba commentaire ezali presque partout. Mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani alobela makambo ya mabina na kati ya lingomba. Papa Mbenza alobela makambo ya mabina na kati ya lingomba. Et puis Papa Diangenda pe alobela likambo ya mabina na kati ya lingomba. Biso soki tozali koloba tozali kobeta kaka sete na oyo ba papa basala nini baloba. Ekomi soni pe mawa. Ekomi soni pe mawa. Tokutani na ba video mibale. Oyo ba journaliste
ba journaliste ya mokili bazali kosala débat likolo ya ba défilé oyo elekaka na kati ya Lingomba na biso. Ba vidéo mibale tolandi ba vidéo wana esali biso passe parce que mokonzi abule na mboka ya Nkamba alobaki yango technologie lokola ezali ko évoluer ezali lisusu ndenge ezalaki liboso te. Liboso ezalaki soki bozali na posa ya ko se communiquer, il faut bosolo na nzela ya ba phony ba makambo ebele ba lettre, mais lelo nyonso tozali kosala ezali kopanzana na mokili mobimba. Wana message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani alobi na biso ba etofandi awa na Nkamba, il faut to contrôler bizaleli na biso pamba te soki tosali malamu na biso ekopanzana na mokili mobimba. Soki pe tosali mabe na biso ekopanzana na mokili mobimba. En même moment yango bomoni ba direct ba live ekoma papa azoloba bozolanda presque partout na même heure na même moment. Mokonzi abule aloba yango. Mais neti biso tozali baye bakoto sakate bato ya mutuma ngongi. Neti biso tozali baye bakoyoka kate. Maloba ya mokonzi abule etali na yango biso te. Biso tozali na biso bana ya Satan. Toyaki na biso na Lingomba pona koluka milimo ya bana ya tata Simon Kimbangu poto bungisa yango. Oya motuya oyo papa Simon Kimbangu azali koloba etali biso te. Yango moni makambo oyo ya défilé ezali ko perpétrer na kati ya Lingomba tina niveau ya banganga nzambe bazali kobina. Batata ba moment tango tokutani na ba vidéo wana batu bazali ko discuter, bazali ko lobela yango et puis bazali ko yeba te euti wapi ba cadence wana jusqu'à ce que tokomi na niveau ya koloba ete babengisa pasteur epe aye batounie ba question pasteur alobi non, ça ce ne sont pas des kimbangistes. Et puis ba journaliste ndenge na lobaki likambo ya papa Simon Kimbangu, c'est une intelligence bien assise oyo mokili mobimba bazali koyekola yango. Et ba journaliste pe batali balobi mais ndenge nini pasteur alobi ki batu oyo bazali ba kimbangi c'était. Et oui, effectivement, parce que papa Diangenda alobaki na kati ya Lingomba tozali na ba faux kimbangiste, ba kimbangiste ya carton, tozali pe na ba vrai kimbangiste. Et loko nde kaka pasteur azangaki koyebisa ba journaliste wana ete na kati ya Lingomba na biso nous avons deux sortes de kimbangistes. Et ça na ba kimbangiste oyo bazali ba ponami, ezali pe na ba kimbangiste oyo ba ye mission ya ko dévaloriser pe ko détruire œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Ba journaliste bato ya mayele bakomi kokamwa biso. Et jusqu'à ce que ba kotisa ki doute na ba réaction ya pasteur balobi non makambo to yebi amwe pa ba kimbangiste do. Il faut que nous bateau mususu to tuna bango ba question. Le journaliste en soi a bien ici ba invité mibale. Yaliboso azui a projeté tout d'abord ba défilé à mabina wana. Atuni bango question à lobby selon bino. Ba danse oyo e oki kozala ya banane. Batouana va pesi réponse mbalamoko, ce sont des kimbangistes. Tu côté la bino vidéo, je crois que tu côté la bino vidéo, ce qui régit à bongise les biso. Pour être bon landa bino moko, bon comprendre tout d'abord bino moko. Journaliste à Meki ko défendre. Alors moi j'ai reçu les pasteurs de l'église kimbangiste. Je l'ai demandé. Aïb Singa alobi wane zali ba kimbangiste te.
mais bino bozali koloba bakimbangiste ba invité ba yebi ke danse wana ezali produit ya biso bakimbangiste. Alors bazaki na ndenge mosusu bakokaki ko s'exprimer te. Moyen bakosela ba catholique makambo ezali te. Moyen bakosela ba protestant makambo ezali te. Moyen bakosela ba to église de réveil makambo ezali te. Ba yebi ke ba danse wana ezali ya biso bakimbangiste. Journaliste azalaki convaincu jusqu'à ce que ayaki kotia mariage ya bakimbangiste. Et tant moitié mariage ya bakimbangiste, toye omona ki oui effectivement bakimbangiste bazobina parce que balati ba uniforme, bakimbangiste bazobina parce que basali mariage na église kimbangiste. Yango biso to bandaka koloba ke to bongola bapakano bakoma bandini mingi bakoti na lingomba bazwi bateme te mais bazwi ba responsabilité na ba chorale na ba mouvement association pe service mingi bakoti na lingomba baza bandimi te tokotika la koloba yango tokotika koloba yango te parce que tozali komona yango na miso ya bonzambe bizaleli na biso misala na biso ezali kolakisa ete kati na biso mingi tozali bandimi te na esaleli na biso ya makambo na elobeli na biso tozali bandimi te. Yango moni biso ba vrai kimbangiste tokozala na difficulté ya kodefendre likambo oyo ya Papa Simon Kimbangu soki totiki bino ba faux kimbangiste bo tourner sur biso. Tokozala na difficulté ya kodefendre likambo oyo ya Papa Simon Kimbangu soki totiki bangulu batambwisa biso. Tokozala na difficulté ya kodefendre likambo ya Tata Simon Kimbangu soki totiki bakimbangiste ya carton batambwisa biso. Yango moni biso tozali koloba yango tokoki ya noke jamais pour permettre un kimbangiste ya carton atambwisa biso non. C'est-à-dire soki okotambwisa baoyo bazali pe na manque ya maturité spirituelle tambwisa bango. Mais biso toyekoli lingomba toyekoli mayeba papa batikaki kino lelo tozali koyekola lingomba na bozindo. Un kimbangiste ya carton akoki koya ko défendre likambo oyo place biso ba kimbangiste tozali te. Un faux kimbangiste est-ce qu'il akoki koya ko convaincre ngai un vrai kimbangiste? Parce que batu ebele tango bazali komela masanga biso tozali kokota ba soirée. Batu ebele tango bazali kobina ndombolo na libanda biso tozali kokota ba soirée tozali kosala babeko. Mais na circonstance nini bato wana bakoki kobanda koya koteya biso. C'est-à-dire tozwa sens ya responsabilité na biso bakimbangiste. Etake musala oyo toyebi pasi bapapa bamonaki. Etake musala oyo toyebi pasi oyo Tata Simon Kimbangu amonaki. Bakoko na biso bamonaki pona likambo oyo Tata Simon Kimbangu. Yango bomoni batata ba mama lorsqu'il s'agit ya makambo ya lingomba tozwaka ba sentiment na biso nyonso totie yango mupanzi totie likambo ya kimbangisme na place tolandela yango. Yango omoni meme bana ya bapapa, meme bakoko ya bapapa, meme banganga nzambe, meme bandimi, meme batu ya libanda totalaka bango na liso ya bonzambe po toyeba oyo azali mwana ya bapapa eske azali kososola ou azali kososola te. Oyo azali koko ya bapapa eske azali kososola ou azali kososola te. Oyo azali nganga nzambe eske azali kososola ou azali kososola te. Le kimbangisme est une intelligence bien assise. Oyo batu ya mayele bazali koyekola yango. Biso pe batu tozali na likambo yango, il faut toyeba kobatela yango, tobotisa yango mbuma. Ndenge Papa Simon Kimbangu na 21 alongoli lingomba na Mandalala kino lelo. Lingomba ezali kaka te oye na ba système na yo ya talako. Alors lingyo yo komisa
oya okomisa bana ya bapapa lokola batalaku moko boye ou bien oya okoma lokola atalaku moko boye sima ya bana bapapa après biso tofandi tokomi kobetela yo maboko. Lingomba oyo eza te ke mutu moko awuti libanda alingi ya kokoma sankara na kati ya lingomba. Eske biso tozali na basankara keno mutu moko boye akumisaka kaka mutu moko boye. Lokumu mpe kembo ezalaka epai ya mokonzi ya bule oyo azali na mvoala, oyo azali na bendele, oyo azali na clé ya mozole, oyo azali kokontrole milimo na biso. Lokumu mpe kembo ezali se bobele na mutu moko mokonzi ya bule. Lokumu mpe kembo ezali epai na yo. Yo soki ozali na posa ozala atalaku ou bien ozala sankara ya koko ya bapapa ou bien mwana ya bapapa ou bien mutu moko boye songolo na libota wana, yo kende kozala sankara, kende kozala sankara, kende kozala atalaku. Mais biso awa tozali ko prévoir, tozali ko luka ndenge nini ya ko protéger likambo oyo, tozali ko luka ndenge nini ya kobatela likambo oyo selon ba enseignement oyo bapapa basalaki nini bapesaki biso. Parce que na constat na biso tozali komona yango ete na nzela ya bana ya bapapa, na nzela ya koko ya bapapa, ya bakoko ya bapapa, mundele bakoki pe kotrike biso. Parce que bapapa diangenda balingaki batrike bango, bapapa diangenda balingaki batrike bango. Yango moni papa Simo Kimbangu na 21 ajouaki na stratégie alobi fumwa mbanza yo kozala sinzili diangenda yondo kozala boy yondo kosala boy. Parce que balukaki batrike bango, lavement ya cerveau elingaki kosalema. Alors soki lelo bapapa bazalaki spirituel, toyebi ete bapapa bazalaki beaucoup spirituel, mais mundele azalaki na makanisi ya koluka kotrike bango. Mais soki lelo totiki bana, totiki bakoko oyo bazali nano beaucoup spirituel était par rapport ya ba acte na bango, par rapport epe ya etamboleli na bango, mundele akoki pe kotrike bango. Et soki mundele atrike bango, biso baye toyekolaki lingomba tokotika to memama parce que mundele atrike bango. Non, alors il faut ezala na batu oyo papa batiaki bilembo mpona kodefendre likambo oyo ya lingomba. Yango musala biso tozali kosala tokomitika na sentiment te. Soki bolakisi biso bolobi a partir ya lelo Simo Kimbangu kianga ni mokonzi ya lingomba, biso nyonso ifo tozala nsima na ye. Parce que biso te totindaki bino bolakisa biso ye etaki mokonzi ya lingomba. Biso pete tolobaki ete bapapa batika ye, c'est-à-dire ezala bino bato boponaki ye, ezala bapapa bato baponaki ye, lokola bosi boprésente biso ye ete yende akozala mokonzi ya lingomba. Du tozali obligé na bino na biso na bana na bino na bana na biso to soutenir mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu kianga na ndenge ya intérêt te, na ndenge ya profit te, na ndenge ya liso likolo ya likasa te, mais na ndenge ya malamu po ete soki ye azwi elonga biso pe tokolonga, soki biso tosaleli ye na solo biso pe tokolonga na nsima na ye to na nzela na ye. Voilà batata ba maman tobandaki ko expliquer bino makambo ya video. Ba video wana tosengi na régie atiela biso yango tolanda yango e na nsima tokoya kotia lisusu ba video boy, ba video moko tozali na yango awa juste kaka po emema biso na compréhension ya maye biso tokolobela mokongole. Régie très rapidement. Vous avez sûrement déjà vu passer des vidéos comme celle-ci de mariage dits kimbanguistes. Mais alors, qui sont ces hommes derrière ces costumes? Les kimbanguistes sont des chrétiens originaires de la République démocratique du Congo. Mais sur cette vidéo, on voit une chorégraphie. Alors, selon vous, c'est le mariage dans quelle religion?
C'est les Kimbanguistes, forcément. Comment vous répondez comme Mais ça? on sait, on a les réseaux. Chez les Kimbanguistes, apparemment, vous avez la même réponse. Et même ceux qui ont publié cette vidéo, regardez, ils confirment que c'est un mariage Kimbanguiste. D'ailleurs, il dit éternellement Kimbangu. Donc, c'est un mariage chez les Kimbanguistes. Sauf que on a consulté les Kimbanguistes. On a consulté, je ne sais pas si chez eux on appelle pasteur, mais bon, un responsable Kimbanguiste. Et c'est faux. Oh. Oui, ce ne sont pas les mariages kimbanguistes. Hey. Pour une simple raison, c'est que chez les kimbanguistes, il est interdit de danser. Oh. Ah, si. Il est interdit de danser. Je propose d'écouter un des responsables kimbanguistes qui est en France. Et ceux qui font ça, ce n'est pas des kimbanguistes. Il y a beaucoup de gens qui se disent kimbanguistes, mais ce n'est pas des kimbanguistes. Un vrai kimbanguiste, même au mariage, il ne peut pas danser. Bon, ça, vous le saviez? Non, pas du tout. Bon, est-ce que ce qui s'est passé là, on peut l'appeler danse? C'est par là qu'il faudrait déjà commencer. Ben lui, on lui a montré ces images. Il a dit, ils ne sont pas des kimbanguistes. Je ne sais pas si chez eux il y a des cultes, mais chaque dimanche, on voit ce genre de chorégraphie. Comme ça? Oui, ils défilent comme ça. Non, défiler et danser. Justement, c'est ça que je dis. Est-ce que ce qui s'est passé dans le mariage peut être considéré comme une danse? Ou plutôt, voilà, un défilé, une procession à l'image de ce qui s'est fait dans le culte. Tu es de son avis, Déborah? Non. Bon, de l'avis du révérend ou bien de Junior? Les deux. Non, je ne suis pas de l'avis du révérend. Parce que danser... Mais c'est lui, c'est sa religion. Oui, mais quand même, danser, c'est... bon, c'est sa religion et... c'est quand même bien, non, de danser. Pourquoi interdire aux gens de danser? Mais aussi, il faut Les dire que religions sont- cette chorégraphie fait un peu partie de l'identité kimbanguiste. C'est-à-dire, on a... Non, on nous a dit que c'est l'identité kimbanguiste. Mais c'est est-ce pas que le- toi, tu as déjà assisté à un mariage kimbanguiste? Tu les as vus danser comme ça? Enfin, moi, je ne suis pas sur l'aspect mariage, mais c'est ce que je vois tous les dimanches chez les tu kimbanguistes. es près d'une église. Bon, Oui, avant j'ai de des continuer le amis, débat, oui. je vous propose de voir un vrai mariage kimbanguiste. Ok. Et puis on verra si l'homme de Dieu nous a menti ou pas. Alors, je ne sais pas si ça c'est différent de ce que les autres ont fait en salle, mais c'est ça. Ça, c'est un vrai mariage kimbanguiste avec la tenue de kimbanguiste. En un point, je peux être d'accord avec le révérend, c'est que les kimbanguistes, c'est la couleur verte. Ouais. Or, tous les deux mariés qu'on a vus au début, il n'y avait rien de kimbanguiste chez eux. Pas de vert. Donc, on peut être d'accord avec lui que les images qui circulent ne sont pas des couples kimbanguistes. Mais maintenant, sur la danse, ça, c'est la danse ou c'est le défilé? Ah, ça, c'est la danse à la congolaise. Ça, c'est vraiment de la danse, en tout cas. Et en fait, le révérend doit comprendre une chose, c'est que les religions... C'est pas lui qui doit comprendre, c'est la religion. C'est Ouais, c'est ça que je dis. La religion dois comprendre. évolue. Certaines de ses coutumes évoluent avec le temps. Quand vous regardez les branhamistes d'il y a 30, 40 ans et ceux d'aujourd'hui, Il faut faire il y a des attention, choses qui hein. évoluent. Donc, on doit savoir ça. Je sais qu'il a l'air conservateur à le voir. Hein. Il a l'air très conservateur, mais il doit comprendre que vous n'allez pas priver aux gens ne fût-ce que d'une petite danse le Et si jour de c'était leur un mariage. péché? Quand même. Un péché de danser? Ouais. C'est un péché. Et si c'était un péché? C'est un péché. Pourquoi péché? Non. Allez, on va évoluer. On vous laisse développer le débat chez vous. Si les kimbanguistes d'ici sont là et aimeraient nous clarifier, nous aider à comprendre, je crois qu'on va même les approcher. Hein, Déborah, fasse quand même la semaine prochaine. Oui. Ah Tu oui, vas chez hein. les Oui, kimbanguistes. je Ça, c'est une peux te idée. mettre en contact avec eux. J'ai D'accord. beaucoup d'amis qui J'aimerais m'ont dit. bien C'est faire promis. ça. La semaine prochaine, Déborah va prendre la version des faits. Pour ça, les sous commentaires, il y a mingité. Tolandi vidéo. Oyo bande mon ami so ba journaliste. Bazali ko se poser ba question. Pona koluka koyeba.
bizaleli wana ezali bakimbangiste ezali bakimbangiste. Mais biso tolingaki to répondre na ba journaliste boy. Na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Tozali na deux sortes ya bakimbangiste. Tozali na bakimbangiste ya carton, tozali pe na ba vrai kimbangiste. Et Papa Diangenda mutu aepsaki biso ete ba vrai kimbangiste boko yeba bango na bizaleli na bango. Ba faux kimbangiste pe boko yeba bango na bizaleli na bango. Et parmi ba vidéo oyo bino bozali kotala, biso tozali ko assurer bino ete ezali ba vidéo ya ba faux kimbangiste. Tokotia la bino ensemble na bino. Théâtre ya GTK. Oyo komema biso na kosilisa page oyo ya likambo ya mabina. Bongo tokokota na ba intervention par rapport ya ba vidéo to ba commentaire oyo ba to ba commentaki na ba publication na biso oyo euti koleka. C'est-à-dire tozali na deux sortes ya bakimbangiste. Bakimbangiste ya carton na ba vrai kimbangiste. Bakimbangiste ya carton Papa Diangenda lobaki bakotika la mokolata moko ko décevoir binote. Même bino ba ebozali ko observer biso, un vrai kimbangiste a oki ko décevoir binote. C'est-à-dire l'éducation kimbangiste en soi ndenge boyebeli yango bakimbangiste babina kate, bakimbangiste bayibaka te, bakimbangiste basalaka boyete, ça reste les mêmes. Et puis ba mibeko wana nyoso ezali applicable et pas ba vrai kimbangiste. Mais ba faux kimbangiste, tous les lois de l'église kimbangiste ezali applicable. C'est-à-dire ceux qui ont luki oyeba banani bakoki kozala ba faux kimbangiste na ba vrai kimbangiste non. Pour na kozala vrai kimbangiste, il suffit kaka. Pour na kozala vrai kimbangiste, il suffit ya ko respecter mibeko ya lingomba, ya ko respecter ba message to maloba ya ba papa, ko respecter nyoso oyo lingomba etia comme ba loi, c'est-à-dire bolingo mibeko pe misala. Un vrai kimbangiste azali mutu ya bolingo. Un vrai kimbangiste azali mutu oyo asalaka misala. Un vrai kimbangiste azali pe mutu oyo atosaka mibeko. Mais baye bazali kotosa mibeko te. Nde na kati ya lingomba na biso babengaka bango ba faux kimbangiste. Et ba faux kimbangiste bazali beaucoup plus manipulé. Et pas ya diable. Bazali bato oyo diable akotsaki na lingomba. Et ba yena mission ya koluka ko distraire. Oyo biso to bengaka yango distraction spirituelle au sein de l'église. Ba yena bato na bango diable akotsi bato na bango na kati ya lingomba po ba distraire bana ya Nzambe, po ba memela biso comportement moko oyo ezali contraire na idéologie kimbangiste. Et pour ça na bango ezali ba imposer makambo wana na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu poete lingomba un jour ezala peut-être jugé na lolenge ya mabe. Tokotia théâtre ya GTK totala biso na bino lolenge nini ba faux kimbangiste, ba kimbangiste ya carton bazalaka manipulé et pas ya diable. Toyebi ete ba GTK soki basali théâtre ezalaka mateya oyo balakisaka biso par rapport ya mayema lekaka na kati ya lingomba. C'est-à-dire oyo ezali inspiration bana ya GTK basalaki théâtre. Tolanda yango nano ensemble na bino ba journaliste na biso bandimi na biso pe ba faux kimbangiste poto luka toyeba position na biso ekoki kozala positioni. Parce que mingi pe bazali kozala envoûté na milimo ya mabe, mingi bazali kozala envoûté na milimo ya satana, mingi pe ezali bango moko bana ya satana nde bazali komema ba envoûtement wana. Totala nano GTK na video na ye oyo bongo na sima tokozonga tokopesa bino lisusu ba video mususu juste pona kolakisa bino ete comportement wana ezali comportement ya bana na Nzambe te. C'est-à-dire soki yo salaka yango ozali mwana na Nzambe te. GTK et Régie pardon, tiens la mission.
kosa na tie titre ya pièce na biso abina ekoti na lingomba eske yo ozalaka na nsima ya nani ame ekoki bilembo wana ya nzambe na bana ya saka na toka bolo aliloka ya tata mokonzi wa kuna yo eske ekokota oza na ngambo nini oyo ayaka liboso na yo soko todefile eske oyebi elembo na ye obandaki kodefile bien ya komona kaka kuka batongo bakili yoko okoti eyebi te soki bawutaka wapi abina ekoti lingomba. Merci batata ba mama touti kolanda théâtre ya GTK. Théâtre ya GTK ezalaka enseignement. Ezalaka mate ya mobimba. Et na théâtre oyo bana ya GTK ba uti kolakisa biso, bazali kolakisa biso ete défilé ya mabina oyo biso tokosalaka na kati ya lingomba, tozalaka envoûté na ba esprit ya mabe nde mutu ememaka biso na kosala makambo wana. Et batu oyo bazalaka liboso na biso mingi bazalaka bana ya satana. Soki omoni mutu azali komema yo na défilé et que ye azali kobina, c'est-à-dire par rapport ya vidéo oyo ndenge totangeli yango, mutu oyo azali liboso azali mwana ya satana. Et bino baye bozali na sima na ye, soki bozali kolanda ye ezali lokola bozali ba oyo babengaka bango ba envoûté, c'est-à-dire ozali envoûté. Soki mutu azali liboso na yo azali kobina, azali mwana ya satana. Et yo ozali sima na ye, soki obandi kolanda ye okomi envoûté po ozala pe mwana ya satana. Ezali oyo toyekoli na kati ya video oyo ya GTK, c'est-à-dire enseignement oyo tolingi koyekola na kati ya video oyo yango wana. C'est-à-dire bayeba binaka bango moko nde sikoyo ifo baluka bayeba. Soki nga na memaka mulongo, donc nga nazalaka mwana ya satana. Mais baye nga na memaka na molimo ya mabina, ce qui veut dire nazali ko envoûter bango. Peut-être bato mingi bayebaka te ke bazali envoûté. Peut-être bato mingi pe bayebaka te ke bazali bana ya satana. Parfois pe bakanisaka ete biso toyebi te ke bato oyo babinaka bazali bana ya satana. Toyebi yango parce que GTK déjà été ya biso elakisa biso. GTK euti kolakisa biso. Baye babinaka soki otali na bamilongo mingi bazali bana ya satana. Ndenge bozali komona na video wana, bato bazali liboso balati ba rouge wana bango nde bazali komema milongo. C'est-à-dire yo ozali na sima na yo ozali kolanda ye sans le savoir que ye oyo azali liboso, à part uniforme oyo alati, molimo na ye ezali représentation réelle ya bana ya satana. Ezali représentation réelle ya bana ya satana. Et puis bizaleli wana okoyeba yango epai ya banganga nzambe, epai ya bandimi, epai ya batu ya ndenge na kati na lingomba. Mais bozali na posa to te ya malolenge nini. Mate ya o bazali kote ya biso, bino bozali na posa to comprendre yango na ndenge nini. Parce que soki GTK azali kote ya biso boy, explication bozali na posa mate ya oyo GTK ete biso to comprendre yango na sens mususu. Et puis bino pe bopesa biso explication ya makambo oyo bino bozali kosala na sens mususu. Donc tozwa biso bakimbangi se lokola bato oyo ndenge na lobaki la fois passée bato bakati bango mutu te. Non. Le kimbangisme ezali intelligence bien assise. Oyo biso tozali koyekola yango, bato ya mokili pe bazali koyekola biso. C'est-à-dire bizaleli na biso, misala na biso, makambo na biso, il faut ezala makambo oyo bato bakokopier yango na sens ya malamu.
Ezate que non, papa ba pekisa ki boye, yo zali ko insister que défilé ezali mabina te, défilé ata obini esalango eloko te, wana ezali mabina te, wana ezali boye. Non, jetiki alakisi biso et que batu oyo babinaka bazalaka envoûté na molimo ya Satana. Point et barre. Soki obinaka yeba ke ozali mwana ya Satana, soit ozali envoûté na esprit ya Satana selon enseignement oyo jeteki euti kopesa biso. Tolanda no quelques vidéos ya mabina ya banganga nzambe, ya bandini, ya batu ya ndenge na ndenge, parce que to sosola to yebaki biso to si to yebi ke soki obinaka ozali envoûté. Soki ozali envoûté te, ozali mwana ya Satana. Yo siko ndo koluka oyeba mabina oyo yo ozali kobina, biso to yebi déjà que soit ozali mwana ya Satana, soit ozali envoûté. Soki ozali koko ya bapapa eke obinaka, yo moko mituna ozali envoûté ou bien ozali mwana ya Satana. Soki ozali mwana ya bapapa eke obinaka, yo moko mipesa réponse. Ozali envoûté ou bien ozali mwana ya Satana. Soki pe ozali nganga nzambe eke obinaka selon enseignement oyo jeteki balakisi biso na video oyo, yo moko mipesa réponse. Ozali mwana ya Satana ou bien ozali envoûté. Bon, soki ozali pasteur eke ozali envoûté, au côté ya batuni. Parce que enseignement na yo ekozala pe na envoûtement. Soki ozali mwana ya bapapa eke obinaka, yo moko olobi ete ozali envoûté, siko au côté ya bisoni. Parce que enseignement na yo ekozala ba enseignement oyo ezali envoûté. Ok, na lingomba na biso tozali na posa ya basantu. Na lingomba na biso tobengi tata Simoki Mbangu kianga limolimo mosantu, tobengi balongo basantu, tobengi tata Simoki Mbangu l'esprit saint, l'esprit de vérité. C'est-à-dire biso il faut tozala basantu parce que tolandi basantu. Alors oyo azali kolanda mabina, il faut yeba azali kolanda mwana ya Satana parce que azali envoûté. Tolanda nano quelques vidéos ya banganga nzambe, ya batu ebele, ya bandimi, comme ça bango moko bisika bazali bakoyeba, ba mipesa ba réponse soki bazali ba envoûté ou bien bazali bana ya Satana. Soki to sisi na ba vidéo oyo nde tokozonga na contexte ya ba réaction ya batu par rapport ya ba émission na biso tozali kosala ya analyse spirituelle. Merci na régie. Laksa biso quelques vidéos, ya défilé, ya mabina na kati ya lingomba oyo ezali interdit et pas ya bakonzi ya lingomba pe interdit et pas ya mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu. Merci.
nyonso ba vidéo otieli biso. Réponse oyo biso tokoloba ezali ete ba vidéo ya jeteki etei biso. Elakisi biso ete bayeba binaka bazali bana ya satana ou soit bazali ba envoûté. Et biso na bino place tozali, il faut toyeba soki tozali bana ya satana, biso deja toyebi ke bozali bana ya satana. Soki pe bozali ba envoûté, biso deja toyebi ke bozali ba envoûté par rapport ya bizaleli na bino. Ça dit pour te comprendre ete bobongwani, il faut beaucoup tisa différence kati na bino, mayeli ngombe ezali kopekisa natina na mabina et tokosala na bino musala ensemble ya kopanza sango tata simo kemango na ndenge ya mama. Bayi babandaki kobina, bayi babandaki kosala makambo na sous envoûtement. Tobongola bapakano bakoma bande. Défilé zali mabina te. Mingi bakoti na lingomba bayekoli catéchisme te. Mingi bakoti na lingomba bakuni te, me bazwi ba responsabilité ya minene na kati ya lingomba, me bizaleli na bango na misala na bango nde ezali kolakisa biso ete bazali bandimi te. Yango tozalaki na ba émission mikolo elekaki tolobaki tobongola bapakano bakoma bandimi. Toleki na page na biso ya ko répondre batu oyo bazali ko répondre biso na ba message na biso to na ba vidéo oyo tosalaki la fois passée. Tolikaki tout d'abord to répondre na batu oyo babandaki kolobela likambo ya porte ya pantalon na kati ya lingomba ou bien na kati ya université Simon Kimbangu. Makambo ya université Simon Kimbangu batata ba maman ba décision oyo à chaque fois tozali ko bimisa yango awa ezali affaire moko ya ko négliger yango te, ezali likambo ya ko négliger yango te. Batu oyo bayebo lingomba te, bato bayebi lingomba te nde bakoki kondima makambo wana. Et puis biso tozali koyebisa bino te biso ba vrai kimbangiste tokoki kondima makambo wana te. Nalandi ndeko na ngai moko alobi papa wana ozali kolakisa haine parce que Papa Tracy ne dirige pas l'église. Papa Tracy dirige l'université. Et l'université ezali makambo ya église te, ezali makambo ya science. Nayebisaki bino na ebandeli makambo ya église kimbangiste, c'est une intelligence bien assise oyo bato ya mokili bazali koyekola yango, biso pe bakimbangiste tozali koyekola yango. Tant ozali koya oza koloba makambo ya université ezali science ezali église te, ça veut dire quoi? Est-ce que pantalon de kotsaka science? Pourquoi il faut se rabaisser au tel point ya koloba ke non pour pesaka biso musala ya kote ya kabino tango nyonso? Est-ce que les pantalons, qu'est-ce que les pantalons a à voir avec la science? Donc soki olataka liputa, soki olataka robe, soki olataka jipe ya mulai pardon, science ekokota te. C'est-à-dire batu nyonso oyo basalaki na université wana tango bandeko na biso ya ba étudiant ya université Simon Kimbangu bazali kolata ba jipe ya milai, bazali kolata ba bilamba moko descend. C'est-à-dire batu oyo babandaki kosala wana ba docteur oyo babimi wana. Donc o bango ba yekolaki ezalaki science te. Donc science nde ezali oyo kaka Papa Tracy alinga ya kotisa na kati ya lingomba na nzela ya ba pantalon. Mais non, nayebi te. Non. Likambo ya tata Simon Kimbangu nayebisi bino batata ba maman. Bato ebele ba memeli biso distraction spirituelle au tel point vous ne pouvez pas imaginer.
Ça dit distraction spirituelle. Mais biso sikoyo, tozana mayele. Parce que toyekoli baje ya satana. Tango mulai. Na kati ya lingomba oyo toyekoli baje ya satana tango mulai. Parce que soki satan kotaki na lingomba, nino bokanisi objectif na evoki ozalani. C'est-à-dire qu'au côté ya Satan na kati ya lingomba ezali po a implanter misala ya Satan na kati ya lingomba. Implantation ya misala ya Satan. Lelo tala défilé ndenge toyo koma na situation oyo. Liboso ezalaki juke. Oh non, oh ezali bras et puis les gens défendaient ça. Même bana ya papa bazalaki ko défendre yango. Mais lelo oyo tango eboti mbuma ba journaliste ba komi ko critiquer biso ba non. Ce ne sont pas des kimbangistes parce que biso toyebi ba kimbangistes ba bina kati. Ba babi non, ce sont des kimbangistes parce que to tikaki yango à la légère. To kotisa ki moi légèreté. Non, on est allé juke. Et puis ceux qui ont allé comme on a muto, allé couper sa raison wana. Biso déjà to si toyebi. On est allé a raison oyo bana ya satana bayaka na mona kati na itonga ya bana na Nzambe. Azali kote ya yo mabe, mais azali kolinga kolakisa yo te ke oyo nga azali kolakisa yo ezali mabe koki kotia yo na reste. Yango tolobaki tozali na satana, il faut to étudier ba mécanisme na ye, ba stratégie na ye, makambo na ye pour to comprendre. Pour biso ba analyse spirituelle ezali très difficile. Mutu azali na manque ya maturité. Asa nini atrike biso. C'est-à-dire ceux qui ont na tongo na moi na butu na pokwa na ba terme nyonso ya ba langage ya nini to comprendre que mutu yo azoluka atrike ngai alongola ngai elembo oyo ba papa batiaki ngai apakola ngai potopoto. Comment se fait-il université lokola université Simon Kimbangu? Tout d'abord ozo yoka yango très bien. Université Simon Kimbangu. Oyo, il faut réfléchir. Makambo ya tata Simon Kimbangu. Université Simon Kimbangu. Biso to kote ya mokili na lolengeni. Parce que quand vous parlez de la science, vous avez la science nde yaka na pantalon. Science nde yaka na liberté moko boye que vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que c'est la science. Non, na kati ya science pe ezana ba discipline. Na kati ya science ezana ba principe il faut respecter. Na kati ya science ezana ba ezate que non, vous pouvez juste amener la science na kati ya divagation. Non, wana ezali biloko moko boye boza koluka kokosa biso, bokosa batu, pona koluka ko implanter eloko moko boye yango to kosenga na ba ange. Bana ya tata Simon Kimbangu. Oyo bakolandaka tata Simon Kimbangu na ndenge ya solo. Soki oyebi ya solo ete elembo ya papa diangenda ozwaki yango. Il faut totelemela makambo nyonso ya mabe oyo tozali koyeba ete ezali ko discréditer ngoma na biso. Et ba politique ya bato ya mabe oyo bazali kokoti na kati na lingomba, il faut tozala na mesure ya koyeba yango parce que papa Simon Kimbangu kianga nya yebisi biso ke tango oyo ezali tango ya bana na Nzambe. Comment expliquer que tango oyo ezali tango ya bana na Nzambe, mais les enfants de diable peuvent toujours nous manipuler. Biso tolobi papa Simon Kimbangu azali Nzambe na biso. Et puis muto azali Nzambe na biso ayebisi biso ete tango oyo ezali tango na bino bana na Nzambe. Mais tozali na posa totika bana ya diable babanda ko manipuler biso na baje ya mike. Non, porte ya pantalon, ça n'a rien à voir avec l'église et tout ça parce que l'université c'est de la science biloko moko ya ndengwa. Ba musulman ba yeko la science te. Pour ani balata ba robe na bango ya milai. Pona nini basango bayekola la science te, ba maser bayekola la science te. Pona nini batikala na accoutrement wana na bizarre na bango wana ya ba maser. C'est-à-dire na ba université o ya ba maser na ba université o ya ba nini
Et pourquoi Lingomba et Tata Simon qui mangent tchanga que vous pouvez amener n'importe quelle histoire, n'importe quel makambo, boye nango bokoti si na Lingomba et Tata Simon qui mangent, on va vous gommer aussi vos bêtises. Nous ne sommes pas les kimbangistes que vous pouvez manipuler, les faux kimbangistes, les kimbangistes de carton. Donc, si vous avez likambo et pas na biso, il faut tout film par makambo est-ce que vous pouvez salir Lingomba sonite. Ça dit toujours tali la yo na fiti. Ou y na likanis, toujours likanis on te y ko li amon na présent. Impact na yamon na présent, impact na yamon na futur. Après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 30 ans, il n'y a pas si papa Simon qui m'a dit likambo oyo zali ko ya nango impact na yango ko za ndenge. Zali biso toza zo mamba Tata Simon qui m'a lokola ba aventure te. Yo yei ozoli ya mbongo ozali na soutien moko boye alozoli ngo manipuler batu. Ça dit makambo wana biso ba kimbangiste on tatique. Tokobanda kolobela yango jusqu'à ce que tokomona bazui ba décision ferme pour na makambo ya porte ya pantalon na université Simon Kimbangu. Parce que Lingomba oyo ibandi na papa Tracité. Et puis azape na pouvoir ya koya ko changer ba données pour ba papa balobaki oyo tokotisa ki tolongola. Oyo tolongola ki tozongisa yango. Tozali nano na difficulté ya koluka kolongola mabina. Tozali nano na difficulté ya koluka kolongola makambo mususu oyo bato bakotisa ki na kati ya Lingomba. Alors, avec papa Tracy, bozali suko ya ko bakisela biso ba porte ya ba pantalon. Ale tango bakubanda na bato bakubanda na ba pantalon, ba okoma na ba kola, ba okoma na ba mini jupe. Bah, comment on a biloko mususu et si ça verra, ça sera, non, ça c'est la science, ça c'est la science, n'importe quoi. N'importe quoi. Ça c'est la science, n'importe quoi. Ça dit science et un bandika na tango ya papa Tracy. Tango ya papa Diangenda science ezala kite. Tango ya papa Fumambanza science ezala kite. Tango ya papa Fumambanza papa Simon Kimbangu Kiangani science ezalité. Science yango fallait botika yango pe ebimelata na nzela ya papa Simon Kimbangu Kiangani yemoko. Yango pe tozali koloba yango awo. Lingomba oyo ba papa na biso. Oyo ezali conseil tozali kopesa pa ba papa Tracy. Soki bozali kotika bato ba manipuler bino. Bokokuta na barrière na liboso na bino. Soki bozali kotika batu oyo bazali tout autour na bino ba manipuler bino. Bokuta na barrière ya ba vrai kimbangiste. Pourquoi tolobi ndenge wana? Parce que tozali ko constater ete pour le moment mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu azali mokonzi ya bule, mais batu déjà ya mayele ya mabe. Lokola Tata Simon Kimbangu alobaki akosala na batu mabete. Batu ya mayele ya mabe mingi balongwe na sima ya papa Simon Kimbangu ba yesiko kobomba na sima na bino. Parce que mokonzi ya bule a déclaraki akosala na batu mabete. Et batu ya mayele ya mabe makanisi na bango ezali nini? Tozo luka tokoma na esika oyo examen oyo Adana Eve bazalaki na yango na jardin d'Eden vis-à-vis ya nyoka. Awa ezali message ya ba papa na biso ba papa Tracy. Tozali na examen oyo bino bozali na yango oyo ezali ko paraître lokola examen oyo Adana Eve bazalaki na yango na kati ya jardin d'Eden. Adana Eve bazalaki na bokonzi na kati na bango, mais bayaki kokosama. Kokosama o bayaki kokosama ezalaki kokosama ya lolenge nini?
parce que Adam na Eve bakosamaki epai ya nyoka ya koloba na bango ete soki bolie mbuma oyo bokozala na puissance, bokozala na nguya lokola Nzambe. Papa Tracy, nazotanga kombo na yo parce que yonde kombo na yo ezokende na marche longue. Mokonzi ya Bule Tata Simon Kimbangu Kiangani asi a déclaraki akosala na batu mabe te. E batu mabe mingi oyo bazalaki na kati ya lingomba baye sima ya papa Zako et puis bazali koya sima na yo parce que bayebi na makanisi na bango. Mokonzi ya Bule azali na mwana te, papa Mbenza azali na mwana te, mutu aboti ezali papa Zako du bana ya papa Zako wana ezali makanisi oyo Satana akotisaki epai ya nyoka na jardin d'Eden po akende koyebisa yango Adam na Eve. Tala omoni Nzambe alobi bosimba nzete oyo te parce que soki bolie yango mbuma na yango bokozala na mayele, bokokoma banzambe, bokokoma lokola ye. Yango zali komona batu wana bazali kosala nyonso bakomisa yo Nzambe, bakomisa yo roi divin, bakomisa yo boy. Eske yo etake koko ya bapapa, mwana ya bapapa, bapapa basi bayebisaki yo ki yo ndo zali okozala mokita na bango. Même papa Simon Kimbangu oyo kaka yomo oyo azali wana asi ayebisaki yo ki yo ndo kozala mokita na bango. Po yemo pona no papa Simon Kimbangu Kiangani ayebaka te ke akozala mokitani ya papa na ye. Mais yo sikoyo papa Simon Kimbangu Kiangani nanu ayebisi yo te. Mais batu oyo bazali pembeni na yo bazo yebisa yo ki yonde okozala mokitani, yondo koki kozwa décision boy, yondo koki kosala boy, baza kotia yo na examen oyo Adam na Eve bazalaka na yango vis-à-vis ya nyoka oyo akosaka bango ete bolia mbuma oyo, soki bolie mbuma oyo bokozala na mayele lokola Nzambe. Biso toa bakimbangiste ndenge tolobaka yango, bakimbangiste bien formé. Tango batu misusu bazomela loto kolibanda biso tozali koyekola makambo ya Tata Simon Kimbangu toyebi yango omoni na kosukisa na koyebisa yo eti Papa Tracy batu bakokanisa lokola nga nazalaka na ene na yo. Mais non, nga nateya nanu naloba likambo moko ya ene te, napesaka kaka bamateya kolakisa makambo na cadre ya idéologie kimbangisme parce que tozwaki enseignement. Na intérêt moko te ya kozala na ene na yo, naza na intérêt moko te ya nini ndenge batu bazali kolobela yango. Mais d'ailleurs batu oyo bazali koloba makambo wana baza na ba intérêt na sima ya makambo oyo bango baza koloba. Nanga na loba boy pona silisa na page oyo ya batu oyo bayebisaki ngai ete université zali science. Papa Tracy il faut yeba yango ki lelo bapapa Armand, bapapa José Kisolokele, bapapa Paul, bapapa Ebele baza na 26. Parmi bapapa oyo baza na 26 soki na tuni yo banani bakangela bango nzela, banani bakangela bango nzela, c'est-à-dire batu bakanga nzela eza biso bandi. Parce que tout le monde qui était comportement na bango
ezozala ya kokokana te na maye mokonzi ya bule azali kosala nini azali kobongisa. Eza pe possible makambu oyo zali kosala ba décision oyo zali kozwa sala effort ezala volonté ya papa Simon Kimbangu ekokana pe na volonté ya papa Simon Kimbangu. Soki te batu oyo yo zali koyokela batu oyo bazali kokosa yo biso bandimi nde tokangaka nzela. Tangu tokangaka nzela ezalaka pe na volonté na biso te, ezalaka na esprit ya molimo ya mpeve, na esprit pe kaka ya molimo ya kangama tu kangama. Esprit oyo bakoko na biso basalelaki, esprit oyo batata bakoko mikala basalelaki, nde ba esprit yango tokangelaka nzela yango wana. Donc papa Tracy zala mayele na batu oyo bazali tout autour na yo. Soki ngai nazalaki pembeni na yo oyo nga ozwa ba conseil ya vis-à-vis, peut-être olingaki nde obenga na ngai, mais zala mayele po biso tozali ba fruit to ba produit moko rare. Bato balobaka vérité, bato oyo balobaka vérité tozali ba produit rare. Vérité na sens ya kobikisa, mais na sens ya intérêt te, na sens moko ya profit moko quelconque te, mais vérité na sens ya kobikisa mutu to kobikisa bato. Ba vérité lokola ba vérité oyo papa Simon Kimbangu na 21 ayaki nango. Aye olo ba vérité pour na intérêt na yete, mais pour na kobikisa mutu moko boy quelque part, ou bien kobikisa bato moko boy quelque part. Des sortes ya vérité. Donc ba vérité oyo biso tolobaka ezali ba vérité ya intérêt te, ezali ba vérité ya profiter, mais ezali ba vérité oyo il faut bikisa mutu moko quelque part, il faut bikisa pe batu moko quelque part. Donc batu oyo bazali tout autour na yo oyo biso tozali kobenga bango ba flatter, oyo tozali kobenga bango bato bazali na manque ya maturité spirituelle, o ba memeli bato ba distraction spirituelle na kati ya lingomba. Soko zali na posa kumela masanga ba emission mela na yo papa, awa tozana makambo ya église te. Soko zali na posa ya kosala likambo mo we sala na yo papa, salela nzoto na yo na banini na yo bato wana. Soko zali na posa bango bazali kotinda yo sala na yo parce que bazali koyeba lobby na yo te, mais biso tozali kotala lobby na yo après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans. Po makambo ebele oyo zali kosala oyo pe tozali komona yango yango mute okangela onzela, parce que un vrai kimbangisi aoki olinga te batambwisa ye epai ya mutu oyo azali faux kimbangisi. Un vrai kimbangisi aoki kolinga te batambwisa ye epai ya kimbangisi kaka. D'où tozali dans l'obligation ou bien tozali obligé ya ko respecter biso banso makambo oyo lingomba etia, makambo pe oyo lingomba ezali kosenga biso po ete to qualifier kozala ba papa, po ete to qualifier kozala ba chef spirituel, po ete to qualifier kozala bandini. Ezate otamboli dans la débauche, après na simozali na posa babenga o mondini. Tamboli na kati ya makambo ya ndenge na ndenge, apozali na posa babenga yo nganga Nzambe. Tamboli na kati ya misala ya mabe, apozali na posa babenga yo papa. Apozali na posa babenga yo papa. Non, ba papa ba se respectaki, ba papa bazalaki na ba valeur, ba papa bazalaki bato ba sentiment te, ba papa bazalaki bato ya loyenge te, ba papa bazalaki
science mobimba papa bazalaki makambo oyo biso il faut toyekola maezo na kati na bango bizaleli na bango misala na bango matambi na bango yango biso tobandaki kolanda tango yoki papa Diangenda lobi suivez-nous aveuglément parce que tozalaki na assurance ya koloba ete lolenge toza komonela bapapa bazali kotambola ata olandi miso ya kokangama aomema yo na libunga te. Est-ce que yo papa Tracy bato bakoki kolanda yo miso ya kokangama moni bato bakoki kolanda yo miso ya kokangama te parce que déjà na départ etamboleli na yo ezali ya malamu te par rapport ya ba élément oyo biso tozali na yango. Ça ce sont des vérités oyo tozali koloba yango pona kotuka te mais tozali koloba yango pona koteya yo parce que vous avez encore l'avenir et puis biso tozali ba défenseur ya lingomba tozali ba défenseur ya ba valeur de l'église oyo ebandi na yote za côté ebandi pe na papa Simon Kimbangu kiangani te mais ba valeur ya église oyo ebandi depuis papa Simon Kimbangu na 21 ba valeur ya église oyo bakoko mikala bazalaki ba défenseur na yango ba valeur ya église oyo bakoko na biso batata na biso bazalaki ba défenseur na yango et ba valeur d'église oyo bamvola misato bazalaki pe ba porteur na yango pe ba défenseur na yango et voilà chemin oyo biso tozali kosala ya ko défendre cause ya likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Lokola bozali ba bénéficiaire ya likambo yango botambola na solo po bo bénéficier yango mais soki botamboli na ndenge ya mvongololo tokolakisaka ke esprit ya bakangama tukangama ndenge bakoko mikala basalaki botukanga banzela ba makambo mosusu. Donc voilà tongai to répondre moke na image moko pe tomoni ya mama na biso mama Francisca Balenda mama Francisca Balenda. Je crois que réponse est autopesi pour na ba papa na biso balobaki université zali science université zali likambo ya boye yo zali ko exprimer kaka ene na yo tout ça boye envers papa zakona bana na non. D'ailleurs avant na lobela likambo ya mama Balenda na oloba ngo ke ngana na lobela likambo ya papa zakote na ndenge ya mabe. Je donne que les exemples. Émission na sala qui la fois passée n'a pas ça quelques exemple. Moi je connais l'histoire. Na yebi histoire et puis na yebi pe makambo ebele. C'est-à-dire soki na posa na s'adresser na papa Zako na ko s'adresser na ye na ndenge ya malamu. C'est-à-dire ba point na ko lakisa ye esika ba défaillance ezali et na ko lakisa ye pe esika ni naza ko sa malamu. Parce que baza ba papa na biso bazali ba papa na biso. C'est-à-dire ezana esika moko te oyo okoki koloba ke no te mwana okoki kopesa papa conseil te. Ezana esika moko te okoki koloba ke no te na coutume baloba mwana moke pe abetaka mbonda mikolo pe babinaka. C'est-à-dire ezana makambo o nazali koloba neti vidéo ya la fois dernière na bandaki kolobela ba muta par rapport ya ba responsabilité na bango. Nzaki moi ba exemple moko boy par rapport il y a ma responsabilité na bango oyo nazali koloba ke bakoki kobanga papa za kote bango bazali bambuta lingombo ezali ya munene mais soki bango bakomi kobanga papa zako soki papa zako asali ou bien papa zako azana ba défaillance bango bazali lokola ba conseiller d'où il faut balakisa papa zako makambo ke no te papa awa mwana boye ou bien papa awa boye. Donc, biso na tolobi mabete ou bien tolobi na likambo moko boyete qui to s'adresser direct na papa Zako parce que si nous voulons s'adresser direct na papa Zako par rapport au pe ya makambo o esengeli ke toloba parce que to koloba kaka un jour. Parce que azali papa na biso si s'agit ya ko s'adresser pe un message et pas na ye to koloba yango. To koloba yango parce que biso ne tozali ko sala ba recherche, biso ne tozali ko sala ba observation. Papa Zako paye moko. Je ne crois pas que si je me mets comme ça, à parler avec papa Zako, na analyse nangai, na ndimite ki ako inanga, parce que je veux dire des choses, oyo yé moko état qui est intellectuel, et ceux qui a fandi, ako ba que non, oui, tout ça pe na ba kimbangiste, o ba réfléchissaka,
na sens moko ya bien. Alors biso tozaka ate ok pa ya papa Zako ingeta papa bosa la boy ingeta papa bosa non. Nous sommes les kimbangistes qui réfléchissent. Toi ba kimbangiste oyo azako réfléchir par rapport ya intelligence ya likambo tata Simon Kimbangu. Biso tozaka na te ah bosa la boy oui ingeta papa bosa non papa moni soki to sali boye likambo oyo par rapport à l'idéologie, il y a kimbangisme, et qu'on finisse à mon konzabule ou bien qu'on s'en la boue. Or, pourquoi le bien papa tala di kamboeta lika? C'est comme ça. Puisque dans le kimbangis c'est à profiter que non te ingeta non. Biso tozali pour étudier les kambo oyo na ndenge ya malam. Ndenge na lobaki idéologie kimbangisme ezali intelligence déjà ezali bien assise oyo biso moko ba kimbangiste toza koyekola yango et puis bato pe bazali kotala biso par rapport ya ndenge toza koyekola mingi pe bakomi koyekola biso. Donc voilà, maman Francisca Balenda déjà na départ na oyebisa yo boy ngai nalandaka isu yote. Nalandaka yote pourquoi? Parce que moi-même étant un analyste spirituel na sala qui va recherche, na sali analyse, na découvrir déjà que tu n'es pas kimbangiste. Toi-même, tu es conscient que tu n'es pas vrai kimbangiste. Pas seulement vrai kimbangiste, mais kimbangiste dans le sens que okulate. Ce qui okulaka kala, ndenge utaki na mobulu, fallait okula lisusu lokola Saint-Elama. Faut okula lisusu lokola Saint-Elama, mais okuli na yo lokola Saint-Elama te, mais okoti okomi kosala maambo. Moi je n'ai rien à foutre avec toi parce que biso tozo parler de l'intelligence et kimbangisme. Tolobela ki likambo ya ba distraction spirituelle. Ozali moko ya bato oyo ba memi distraction spirituelle na kati ya lingomba. Donc moi étant que un analyste spirituel, je n'ai pas le temps ya kolanda yo. Batunde batindelinga ba capture na yo. Alobi Francisca Balenda asali boye, alobi boye, asaleli yo vidéo. Capture ka oyora. Papa analyste spirituel, voici bébé oko réencadrer ngai. Est-ce que un autre kimbangiste peut réencadrer un kimbangiste na makambo ba kimbangiste? Dans les affaires de kimbangisme, un autre kimbangiste peut venir réencadrer un kimbangiste. Ça, ce sont des distractions spirituelles. On a des distractions spirituelles. Donc, mouto ya komona ngo ke o ezali réencadrement. Donc, mouto na manque ya maturité spirituelle. Donc, mouto mo boy auti omela bangi, auti omela masanga, auti omela babiloko ya ndenge na ndenge après ye akomi ko finga batu, ale yo fandi ngana fanda na landa yo. Na koki jamais kolanda yo. Ça dit so nazo sala boye. Ezaka parce que batindelinga capture na yo balobi non voilà tout ça boy boy. Je n'ai même pas le temps. Je n'ai même pas le temps. Biso tozali toza kotala nde ba nini ba toza kotala nde ba nzoko ya minene. Biso tozotala ba nzoko ya minene na ndenge ya mabete mais na ndenge ya koteya. Donc tozali ligne ya défense moko boye ya mayele ko ezali sima mokonzabule tata Simon Kimbangu Kianga. Nous allons parler de tout ce que les gens vont faire pour diminuer les valeurs de Papa Simon Kimbangu Kianga. C'est-à-dire, bato oyo bako sangana pona ko réduire ba valeur na ba autorité ya mokonzabule Papa Simon Kimbangu Kianga ni. Nde biso to sala to kolobela bamu. Siko yo ba otinda yo bazo manipuler yo biso to a intelligence. Nous sommes une intelligence. C'est-à-dire yo ba otinda yo bazo pesa yo ba donner bazo sala boy. On n'a pas le temps. Tozo ye kolande makambu ya batu oyo bazo tinda yo. Mais tango to kobima to sali émission par rapport ya makambu ya batu oyo bazo tinda yo nde esika biso na bango to potana. Esika ba yo komona nous n'avons pas le temps. Francisca Balenda continue kofinga, continue kosala makamuna yo. Ce qui est mission na ngai omoni ke sala ko tuponga na kotikala na nga jamais kolanda yo. Na sepeli ndenge ozwita ya kolanda émission, ça c'est analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela.
Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Donc, biso tozwaka temps, tozwita, tant yozo mela masanga, biso toza babeko. Donc, niveau eza musika. Peut-être au lieu yebisanga que non, yakato mela loto kona yebisa que na yebite, mais na makambo papa simo kimbangu te. Obenga nga bébé spirituel na makambo papa simo kimbangu. Après avoir mela diamba, okomona bato mibale, okomona bato mike, ozobenga bébé spirituel. Analyse spirituelle, on a distraction spirituelle au même. Hein? Yo organise so benginga bébé spirituel, ne siko ngana gomé, siko ngana omona yo, olinga no ma distraction spirituelle. Et tant que analyse spirituelle natali ta muto na kwiti ya diamba azo legazo ba bébé spirituel. Vous n'avez pas des arguments. Ici c'est l'intelligence. Kimbangisme. Donc, tous 8 ans, il y a pour la makambo oyo, bakoki kotika te, ba vagabondage spirituel, baya ko banda ko manipuler biso, non. Ici, bana ya tata Simo Kimbangu, oyo yokaka, papa atia bilembo. Papa atia bilembo, poto pesa ndakisa. Papa atia bilembo, poto yaka kofinga te. Oso yokanga na fingi ataba na ya 26, ba papa ya 26, oyoka na fingi bango. Même ataba papa, on donne l'intelligence et kimbangisme. Po ba papa balobaki boye kola makambo oyo. Biso to kolobaka mokolo na mokolo yango wana ndezali kangelo na bino. Abaki te balenda moko akoyaka kobanda koyebisa bino ba makambo. Non. Makambo ya ba papa. Donc biso nyonso ba kimbangise na ba papa na bana na bango na bambuta na biso eloko ezobomisa biso ka maloba ya ba papa. Maloba ya ba papa. So papa moko ye onga chef spirituel tokie na maloba ya ba papa. Ba papa baloba kini. Bitumbe bandi wana. Ba papa baloba ki oyo akotambola na solo ye wana nde. Misiko bango nyonso bakomi ba chef spirituel ndenge. Omoni esika bitumba na biso ezali yo tango ozoya oza ko rencontrer ba boba. Ozo rencontrer ba makambo moko epona ko memela bato distraction spirituelle. Siko biso ba analyste toza wana. Toko recourir na maloba ba papa. Tango tokota dobia ta muto. Ta muto. Merci. Grand frère papa Apo Salima. Apo Salima, grand frère. Mbote sika ozali. Tracy alobi balata ba pantalon na université Simo Kimbangu. Yo itake conseiller na. Oteyeli. Tozana po sape osala propagande parce que ba konzi ya lingomba bazwi ba décision. Balobi mabina ezali interdit. Yebisa papa Tracy décision ebimi 6 mois ya lingomba ya sima lingomba. Yo za conseiller na. Est-ce que vous avez conseillé papa Tracy que bapekisi mabina? Moni différence yangana yo. Différence yangana yo, différence ya ngai na bato oyo yo salaka nini otindaka. Lingomba ezui décision. Bapekisi mabina. Yo lokolo zalaka attaché na papa Tracy, yebisa ye papa Apo Salima. Lingomba ezui décision. Parce que décision wana bazui, balobi te ke bana na bango, to bandeko na bango, to bambuta, to batu songolo, bango bakoki kobina, batu mususu bakoki kobina te. Tozana posa bino ba ebozali pembeni ya papa Tracy. Bopesaka ye ba conseil oyo ekozala concordance na etambuseli ya lingomba, na etamboli ya lingomba. Alors, tango bokoloba te et que papa Tracy a continué na mabina, biso tokoya na ba vidéo parce que ba ange baza partout. Ba ko filmer bango, ba ko memela biso ba vidéo et puis ba vidéo wana pe tokotia yango na nini na net. Ça dit papa Apo Salima, grand frère, Joata, la kisa papa Tracy ba décision oyo lingombe ezali kozwa po yepe azala conforme na yango parce que azali mondi. Alors, tant que tu as une vidéo, papa Tracy azali kobina, après bino bozongeli biso. Net va décision oyo papa Simo Kimbangu alobaki en rapport na biso.
alobi yango mpona biso nyonso po to respecter papa Simon Kimbangu, to respecter lingomba biso nyonso na bango na bandeko na ye na bana na bango na bana bandeko na ye na bambuta na biso bana ya bambuta na bandimi mususu biso nyonso tozali dans l'obligation ya ko respecter oyo lingomba ekangi. Voilà différence oyo il faut tout ça de la musala ya tata Simon Kimbangu yango wana. Merci. Tokonoka lokola mbula te, je crois que tout ça li paye moi émission moi tango mulai, je crois nazo mona wana déjà 1 heure passée. Merci beaucoup. Ba ndeko na biso ba ange. Ndenge to ba yango émission les analyses spirituelles ezali la seule émission zabena ba angelou balanda yango bisika bozali pour continuer ko sala musala na bino. Esika oyo bazali komona bino te bino bomona bango bo filmer bango bo zwape maye bazali ko sala na maye bazali ko loba botinde la biso parce que zali musala na biso ya ko défendre cause ya likambo oyo ya tata Simon Kimbangu po ete totika yango na bangulu te po ete topesa yango pe epai ya bana ya satana te tosuki wana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu ngai wa bino papa Guy Laurent Lobela autrement dit analyste Votre chaîne Africa 21 TV, un nouveau monde. Connectez-vous et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une vidéo de l'émission Les analyses spirituelles présentées par votre humble Guy Laurent Lobela. Les analyses spirituelles est un programme que Dieu regarde avec ses anges. Lorsque l'émission commence, Dieu descend avec ses anges entourés autour d'une table pour regarder cette belle émission de Guy Laurent. Salema mokili monso sola ya solo buka so pointambe nanse monso makoleka kasiela kayon sambe koleka te inwe salema